vous rappelle, tu prends tes histoires, tu pars. Tona yaki na biso yeno kwazobela ezali kama nobote. Donc na boya kaka ke na blessé oza mosi nanga. So bon, nende bal nyonzo bazali ya yote usali et pour le nene po yibate oyo yote kusika to ko fanda ka buite Pona yana mokuse na moni tata okamacho beba na ngomi sato mema sa isa bango ezame ya madele mbala moko ezama madele siko koyeba ke oya ya yo adi oui makamu subino bosolo bana mkedeki na sali yango moni mutu na ngapa ezoko malwana bela liboma na ke na sali examen bana nyuso misato babimi na makila na nga odi babimi ka na makila na yo ke na hôpital na bana bango nyuso baza o positif kwanga odi balube ka ikoka nene yango biso nyuso bango nyuso groupe sange moko na ngai eloko ndelo lekela nga ngwana zo se poser question yampanya alianga sakana nga ezaki maladi mtelo biseke bongo nazo yeba pete yango na tikana ba question nga mona bukilo ngai ndenge na zabu itate ne yo yukisi ngai soni ne lupangu kuna kiseka tupwanda ka aya kuduba maduba uno moye na ngai ndumba akotisa mwasi nani mubali na ndako atrise yo lengo bense biso zunguluke na tata ne yo papa na obini sabino te na obini mama oya lobaki obini tibana to tata na yo ala yebuite yuki soki tata na yo aya la ka bangai babunda bango mibale moni ngati yebuite na susanga kimia mutazani singa kimia na vie eza ya mpanya moni mpanya soka bimise liloba wana te papa oza singa rozwa bana na nga baza maladi te na memba on hôpital papa ta ba groupe sange pona sentiment ka kende wana li baza na ye tata na ye libani yuki kokwa changa na buso ba yebuite to kende baza na ba ye na tata na ye ba kunde buso ba yebuite ba sonam mais na roba kana nzambe lo ka ka fingo pela sonam ozomona ngai paye soniami ale poli bukilo ngai paye soniami ndeko la tiro sango bwalo bi yo papa yoka na choloba na bikimia na molimo ya mwasi nanga yango lo pe a son âme ibe mutate ne yo ayiba kitete ye bana wana basele ba mundenge mako aya kufina ngale ndako nokusipene yango yaka to kendo ya ba fantile ba fantile yanga na pentre mokubu ba fami mo tuza ifa ko kwata mabala ke soki na yeba ka bemwana ka mbala yote mama yaka fete oyebana fete yango ni yibalite bana nyo tubazali yo fete yini o yango ya to lukaki olenge yeba nini o to lukaki yango wana to mbanga kusoma yibi kende ngai kata na yela bongo bo beta na makofi mibai na mibai to kala siko bozo ke na kanda okay na bota ke nesen so ngana kuta kitate ne yo awo asia so ngana kuta kitate ne yo awo na zunguli ko ya dinga bisa ngai atuni to kene na kanda ngi to kene nesengo to kene na ni to kene luga bina mbonga na ukama tete ngana ngai na kama tete sipoli ne yo ko kama tete bima kende bon na lubia izani bima kende ka ko kama tete na lobi na kama tete bima kende ngana moni wine ngana yake na moni wine. Ah, mon cher. En tout cas, ça va. Ça va bien. Santé. Tengane fu. Benisutai. Ngane ku fonde na biso ça va tana moni pena parler en tout cas. Ah. Ça va bien. Ouais. Ah, na kanisa ndeti ma. Na kuti bila makamba. Ndeti. Tena kanisa kika ndeti kaka. Kwa nenge na hebeli yo. Ouais. Yo tito kola, tito tanga, kuzala cache trop. Bomba mbongo. Oni okufa nzala mais oza mona. Mais oui. Parce que dans le mec qui était siko na okuta parler no boy. Ah.
tout cas mystique mon cher. C'est que au fond minde. Ah, no funga mandeni. Na éviter c'est sobe qui bonzame mutu. E fongolio. Mais oui mon cher. Sans âme to vivre te. Nga tozomona nga awa. Nga vina nge komaka lo sam. Nazomona déjà. Oui, déjà ti tozali na ba chic. Na yi moi trop prière. Ti na minute yo kunde na za boy kalate fo ba consacrer ngai. Eh. Oui. Choco. Ouais. Okoma pasteur, évangéliste, berger Tony. Pasteur. Eh. En tout cas, c'est Nzambe. Oui mon cher. Nzambe ara Nzambe. Bon. Hein. Nde Nzambe a bengio c'est bon. Oui, Nzambe bon. asalanga grâce. Toza ko évoluer. Nde nakutana pe na moi petite mon azanae. En tout cas, la fille wana pe aza penza mutalo sam. Ya solo wana. Oui. Beaucoup tele bino la bino. Ah, mon cher. Omoni kine batu balobaka non basi ya malamba zate. Non, basa malamba. Te basali? Oui, Basali penda. mwana mwasi wana journée ngana ele karate photo sur la mambanzana. Oui. Ngana ezalaka kaka tala na Jérémie. Tala na Bakuk. Tala na Apocalypse. Ngana to vivre bon. Bible ga liboso. Bible mon cher. En tout cas, yo pena onzimie pena Nzambe. Oui. Na mono pena nde e kompena série. Tu na pon. Point. Na ye pena nde oyebi nga. Na mutu ya kopo. Na kamunde. Malheureusement mon cher. Oui. Te na monde eza pena ndako pena ya musala Nzambe. Mais oui. Choco. Yaya. Nga pe na uti pena na ba déception trop na bolingo. C'est vrai. Na bombelo te. Mais a touro o nga na zui. Moni yo mokuteni bino na bino basala Nzambe. Parce que nga siko na zui aza penda musala Nzambe. OK. Ata nga nazala nga païen. Mais ye pena aza penda musala Nzambe. Bien. Soki na bengi ye, soki aza epala bango te, c'est que aza l'église. Bien. Azaka na deux places wana. OK. Aza sur la place mususu te on na ke ba camarade boy, na ke boy rien. Bien. So aza epala bango te, aza na église. Soki alongo église ay directement epana nga. Et c'est le moins bien. Ayebi Nzambe ya kosakana te chokola kosote. Mais c'est bon. Omoni en dehors ya osambela asa pe mosi kitoko. Parce que natala ki so na bina linga mosi mo aza couleur na ngai et ça la penza mo bien ti. Donc asa chocolat mo ya bien. Oh. Mais ninga mo na oya ngai ti. Yanga peka chocolat. Ah bon? Moi taille 36, 37. Surtout. Mon cher, Taille propre. mais nga pe azaka moi hein, mo banzoto ba taille 36, 38, 37. Donc alors balancer là. C'est que nga na tozo kelega ni moko. Sérieux là ndanga mo. Yo na mutu ne o zo la yo. Depuis na chic. Wana otika ngati do fola ndanga kaka. Fola do tile lo zo ko. So que le bila chiki c'est que so to tubito so que ça filme sika sima yo ne mutu bana ko tricher nga. Ah! Oyebi shoko. Voilà. Na mission. Bweni non. Nini yango zolela boye? Meloba nini? No yebate sonza bangate bisoni. No yebate. Ate oni. Tala kana secret. Komeka no kukoyebisa ngate ke mbongo ane bungi. Komeka te na poso kufa sikote. Komekate oyebi ke nyonso ongatika tokoka yango wana kasi kabisa mbo nakopela lupango mama likelemba namonaka bato batondi ebele na lupango na tire mpenza attention te ide mpezaki ya mabe nakota nakutika bato bazolela bani bazolela nameki nakuti mpe bakufi na lupango yango
problème nini ezoleka awa oh mama likelemba kufi atika te maloba moko te mpona bato bakelema bia yango biso mpe toyei kotelema atika eloko te alobi te akufi na sa pongi kana sika omoni bato oyo tozala na okuti bamwana babini batiki maloba te bango mokutu baolela mon dieu yaka na kusashite na koto yako ya tension kasi natika to tension ko tension ti anga suko wapi vana na yelo no mali na zela ndenge nini wa mate vana na yelo yaka na obi ken nyuso o ngatika na ya mwana yebi nani sali bibi baru baka mwana ye mwasi nde ayibaka mama neye malamu asolulaka na mama neye leli niyo nzu kusike mama ndapesaka ye toli mama neyo ata kuna nzila ukoko mwana tete mama ukota ina mama neyo abeka yo tate lukuta na kane yete koko sobo bino mo kutu bakolo mwana boyi place mwana kinye ndenga na wewe umoni loko luina ngai na comprendre pensa te sali divi mutune yezo sala ngai tata ye mwana kutu kesho wana zali kesho mukubete mo comprendre makambo lo bape o comprendre ngo kai ukole ndezo sala kangai tatela divi tata na oso ka hibite ngala yibi ngana kutana kana moninga ya mama na yo webi moninga mama na yo mama simeni loya ayebisanga bi mama na yo ali na balazavi mwasi mabe mwasi mabe wali na suivi oyibi bisangu yimwana bombele mubali ne yo tekele sangu yimwana ubombele mubali ne yo mal boswana kaka wali pe na bayaya na yo betaka mpe mwa tour kunati surtout olingaki todeparase na ndiko moko boye awutaki na Suisse Benita Kimvolo ya mwana Suisse babiangaka ye première dame so lukula nga nasalilaka ye mosala moko kala lelo azalaka na Kinshasa ntango ayende abiangi ngai papa surprise moko ezali fo nakende kokamata tolingai tosala déplacement wana me ukanisa motima ukanisa nzambi na banda okanga makolo na ngai po abino koya boni na ndako ezaka bongo bongo wineri aye te poli winer yake pa koko poto ya mama bongo ye wa te poli non biso toye awa yake kuna pa mwana mabe wineri wana abuye kuyawa pona nini bino buye buzali bantu te bino ko tubana mibali loko usala lulene luye awa siko ya buye kuya awa pona nini yamona so luba ikuzanga yete en fait lukola makina na ngana yezo simba te umona boyinza ye koko bana ya mama tikafuanda wakenda wa kaka na ngai ya wiriere oyo akipaka ngai alaposa mama na yeyo Silangapi netelemana yambo yo. Kokuna ngai mutu ala namona kama mane yo tango namona kai. Namona kama bimbi mama ne. nge mobimba ya tata Alanda mama ne. Uzomona ka bushi bango te. solo ya tata no soka pour ninga bo flatter Oui. bo flatterie Ukani siki solo lo. Fonda ko. mwana moko asalelaka nga monoko na lopango Ndena. ndeko ya mona yo ndenge ata na nga na courage na ba problème na nga ndena na nga saka Yambula. moko mwana moko awa Yambula mambo mane. Yambula mambo mane. awa Yambula na lopango na pesa kasi nga na ye kasi acho makelele sala fiyata bilu tapeta ye kolanda Tika kulanda yote. Uzali sobolo bela koko oli bona telefone benga nga telefone sobolo benga za bo hotel ara bo sege Ozamu asitende kubonde mingi te. mo pe tumesa mo be ponjo te safi Mingi te. akamata ngai bitumeza akamalamu elo pe toyeli yango donc yo c'est que à chaque fois so tokutani na yo ekozanga ye te nga nazomona lokola eza ye je sais pas après liwa ya mama eloko nini bino bokaniseli biso oui tozoyeba te soki bomonaka eno winer moto aza kozaliwa mama boyebisa biso soki mpe eza winer te eza moko kati na biso
oyebisi biso parce que ekomokoma lokola bitili moko. Oui. Depuis maman kufa botika biso na suspense moko boye. Papa azwi biso amemi biso na hôpital basali biso examen ti lelo résultat toyebi te toyebi sans examen wana te bazwa biso mamakila donc bokomozwa biso lokwa bana moko ya mike bokomanipule kosakana bon sino ta tokoli déjà. Bon, sikoyo ndenge nazolobaka il faut ezala winner bino boboye te c'est déjà yo. eza ye tonga bosunga biso eza na nini bino mpe bosunga biso boyebisa biso ke eza nini mama banda kofi ezwi bata mwa ebele ti lelo toyeba switi te oya kuno menase biso na ndako banda otalaka biso koko mais c'est ya quoi asa ndeko na ngai winner asa ndeko na biso koko tokoli place moko tobotami mama papa moko. Après les maman pour comment tourner biso ba chez moko bo to comprendre histoire te bien so tozalé na ndako ezali susuti bon ngai na yebi bakoko balinga bakoko na bango bakoko babombela bakoko na mawali kambuté yango moni ke to kabwana ki ande winner aki koto ya mama e biso to yepa na yo to papa to ye to solola to zo conclusion na likambo oyo yo za koko na biso ko bombela biso le côté cause ya liwa ya mama eza nini e ndenge bokende kotalisa nde bonona nde na tokoma comprendre balobi nini nani abomaki mama tosuspecte biso tosaba ndoki to problème nini ezolekana boyebisa biso to bakoko na bino bon topanza kaka tofungula matoyi bianza bofungula makutu na bino buyoka bien mama le bino aza fort aza muntu mabe makambo sana asali loko moko esalaka te lelo trouble soki koti na famille ezali mpona mama na bino bisalasala na ye asali loko ya bien te lelo oyo ansi azali na kimia te bino belozangi kimia mpona mama na bino mama elle était en vie makambo toyebaki yango te kasi yango nazoloba te nalobi naloba te balobaka la triomphe finit par vérité. Quoi? La triomphe finit par vérité. Vérité triomphera toujours. Ah, ndenge olobi wana. Boni bino. Kaka ndenge ozokote biso, moi kimi ezali na. Na ndenge docteur alobaki nasekaka mpo nabosanaka makambo wana ya liwa ya mama na yo. Badenge batinda koko ni video ngalisa sene pepe. Yo linga kokende na sana. So kwa zo talaka ba tili boma ndenga zo sekaka ne wana, ado sekaka ne wana zo bosana kaba kamili wa. Yo lukaka obe makambo tika tosola nkoko ye nalingi basoke te tubandi lelo ngane yo tubandi lelo mwana je koko zali apa mama luba ko biso toza bien te bali bien ndengeni na yibi ke zali ne sio ki pusike mama ni bino azali te choc musu ye choc musu ye o to comprendre te ke zali nini toyebi te tozaka bana ye o banoko tant que vous pouvez nous sauver une question pour mais ça va sauver la biso bino mais tu colli déjà ti la âge n'a pas bon enfant fait de la bala na petit bala c'est pour un ngai c'est quoi dit kamone pour les besoins traiter biso quoi bana mais pas koko pour nani na papa koko zos oui koko na bino wana après le maman elle kika une semaine à femme koko ina ngaku atemsi biso mbongo sur ça ngai prince na RP abandi kotala mwana moko aza pinda nango so aza mibimisa te papa ziosiko oui papa pazana zolo belo côté atali ervo atali prince atali ngai tout ce que mon besoin le kate ko kate to tuna papa o le bito ko hôpital biso no si papa ke muta zo bela azati ata mutu moko ta di fier ata mutu pasa te bongo hôpital nini oyo bino bozo mema biso so po mezali boy bisa biso papa bika ka lobi na tongo bo se papa to hôpital donc non comprendre ka ko yo mo na yaki awa na me kono so na bino problème moko bo isa o bozo bombela biso beni iloko na lobi mama na bino azali mabe ezabo ye avandi bien na mobali mobali pe aza na mbongo na ye aza okipe ye bien aza okipe pe bana bien ake ndundima akufa atika mobali na pasi na aza mutima mabia akufi tongo tala pasi totikadi nango na famille c'est là que biso ne tokomi cause ya obosala lelo wini nabanja kubanda ozolubaka nazotala yo na fuandi kimia
mama nyonzo kumona nenda ko bino kulanda ne yote liwa mama ka ne créer problème koko no saka na ndako tso makele surtout ngayo surtout yo nini ese nkoko na bino zo sali muntu ya kolanda makambo na ye yo moni te nkoko bino lokola ana kana kola moto ya motu ko kipato ngayo yo surtout yo kaka surtout yo ngala ba problème wine mama fuande ne okimia no fa kimendeni tese koko ni bino wana abandi le lute wuta bumwane ni bino makambo asala bino lo yibite mo makambo asala mama na bino ndena la kana kanda na wana sala lo yibite loko yo zali bana tala ni miso do fuanda kimia yuki kimendenge ni soko lika pardon surtout ndo lokse msapo kwa ngazate surtout yo nakona kwa lokole za yo soko na tata yo bakanginga ndoki yo tata wane umoni makambo ni yonzo kwa bana iba mipesa kama yenge bani biso ko kipete tan koko na bino zo sanga na mona kalokwala na pembeni ya mupula josie ngana ngamba les makasi na soko likambuza la ki tata ni bino kujibisa bino tata wane josie te koko ni bino te et puis l'hôpital ya lika mpona likambo ya mabete oui kila nana rendez-vous mona ingene na kwa kakuma na kipa mopa mokonja fuande ne okimia mopa mokonja yuki kana kwa ingene na kakuma buti moza na butika munene ala kaka mopa mokonja popesa ngai mbote na mimi bilo mbo kene nanu kuna nanu bazo moto yibukonje koko yo tela ino $50 mona mona kwa tika wali sala ki yankate Zaki ya yo ite wali sala ki yankate na saki wana apa kwa nija malubati kaki malubaki na bana misato oyo yeba bote na chien iza na mwana moko oyo nzambe alakisaki un jour akuko yeba bomero ya chien baninga na yeba souffrir l'esprit na biso na famille yo izala katesi ya l'esprit ya mabe wana yango tozoluka mwana ngo izala bozoluka yango boketi na niveau oyo bosala biso ya kotala biso bilongi boye kosala ba geste komema biso tina bopito bazwa biso makila baduka makila elubaka bakokubenda makila mosusu batie makila mosusu batie na intensité mosusu ndenge ezobetela tokoyebake motima mabe nous sommes pas des petits gamins c'est kokuda tokoli oyebi yango ya musicien moko aotoloba dernièrement voici les petits poissons est devenu déjà grand koko biso pe toali suba mikete tozalaki ba bébé mais lelo tande tozalia ngana ndeko nanga tokopo bala lelo basi totiena banda ah mais restez des poissons comment moi je suis fâché restez des poissons les petits poissons ta bilo msusu zana kati nanga nazobuya kaka grande sœur moi navandi sur kana lobano maloba moka ya mokusika moni vie otozalelo ezalaka ya moko mati ya moko kiti omweka nzambo wana apesaki yo makasi ya kobanda mbongo na zero akomisi yo place oza lelo ka ye mopeka nzambe wana kotombola koleka kutu na place oyo kutu oyo ozalaki koimagine omoni lelo soki esusi otianga nanu wapi na Brazzaville toza na mama te papa te noko te tata mwasi te tozaka nga na yo otia souci likolo ya biloko ya mokili eboteli batension bamaladi ebele ata yo moko ozala na makasi na nzoto ntango ozolala ozolamuka seke nzambe ana baprojet bien alingai dabord olekana na betape oyo po amemo na betape mosusu oyo ya kosepela kotia souci te grande sœur monaka nyonso eza normal nzambe asula remettre nga d'abord kotia souci te otrouve nyonso normal Ok. Je t'aime bien, ma soeur. Ça va aller, ok? Quand ndenge na yebisaki yo nga naza besoin na bomba ote. Naza besoin famille nanga eyeba yo. Donc famille nanga ekoyeba yo nde tosa makambo toye na bimi epa bino. Bongo ti. Olinga bongo ti. Tata tunanga linga. Au moins on est ndoto. Non mon quoi blague quoi ba mais un peu comme en réalité. Mais comme en réalité. Tu écoutes et comme mais comme des réalités. Là je le range. Notre comité, ils ont un projet. Comment commander comme réalité. Yo soki o kanisa et comité mais nga dia na kanisa et comité déjà.
zana l'aise. Okoepela na maboko pena ya moto oyo araisonna vie. Comprends? Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Mais le là, mon doit trop timide. Non. Oui. Ndé bien. Na mon le trop timide. Yani. Pas solo. Aux alabota. Pas solo. Oh. Lève yo toi boita. Je le range. Nida. Nayo. Soto longo Tokyo. Soso mimanga yo. Nazala réunion mon na après-midi na poko. La musique na biso ba ngape naza mutu ya musique téléphone ezo sonner. Pardon. Oui, allô chérie. Oui. Ça va bien. C'est quoi yo? Ok, c'est bon là, regarde. D'accord, chérie. Comment on va faire qui? Na bendio. On a besoin de bien. Noko na bino. Bon noko na bino obenge chéri. Ah, bon noko chéri yo ebiete. Ah, jus d'orange. Noko na yo. Ndeko ya mama na yo. Obenge chéri. Ce que c'est ni? Ba jebo po niko. Ah, ba jeni ngwana. Ba jeni ndeni. You know what comme na chéri yo ebiete. Noko chéri fait ebiete. Non, zala nous. Bakata mo chéri. Zala nous te zala nous. Et celui oyo o celui là et celui ya boko benga mu chéri eza problème. Eza problème ko? Mana noko na se benga chéri c'est ni. Yo noko na yo pele o benga chéri. Non, tu as pas complication pour l'excellent. Ah, il y a une complication. Ah bon, ni boyko? Un jour orange. Après tu dis quand on est c'est un peu malembe. Quand on est en tout ça non. Ngana pas tout ça tu as un contrat ni. Non na balate na liesse ya musapite. O je va battre va fantasy na life na ba comme musapite. Na lo monte ya tekeza moi sa moto. Jou ba robala ngande jou no mona ke oui la comme na responsabilité ya moto. Siko za responsabilité moto. Ah, bon nous so ba bon. Na ba siko ngana yo to vivre bo ezane ya contrat. Oyoka la passe na bien ça la contrat moto te ngana ko la contrat te. Jour au bar ngani to comme na contrat. Na minute contrat za te nous to ça ba bo l'excellent air pardon. Vous faites ça qui nous a pardon, to bien. Eh. Oui, allô chérie. Nene biso kaka nde na ndoka na butu et continue kaka. Oui, depuis que ngai to na yoki ka bien te na nina ke ko hôpital. Na ke ko hôpital na ke mona docteur pour na yoka ka mabe no banga na la subu yoka na ninga na signalé peut-être ko ya avant kutinga te. Oui, et pas médecin na nga wana kaka. Auto sabu soki ke na sisi avant na bengi yo yeka ko rejoindre nga. Soki na moni ke na sisi na bengi uzana na musala wana force na zonga kanda. OK, merci chérie. Bonne journée. Prends bien soin de toi. OK. À tout à l'heure. Ça va? Ouais, avant de venir, ça va? Oui, ça va. Comment t'es venu avec maman? Il est venu. Tant on bien coup pour y combien dans la souka. Ah bon? Eh, mais oyoki quand même à terre. Au pour combien de souka, ça qui va les bandes de souka. Ah, séminaire en bo souci lelo qui est dimanche. Ah, soit dimanche. Ah, nzamba pesa ma kasi ngapi ba programme belé. Bien ce qu'on dit programme yo bangisi. Fa ola melanga ta molo mona. Ah, pour lamba. Bangisi ngapi nzembe ngabeli. Ah, ngabeli kina ngabeli. Ah, c'est un peu long. Ngamo na somba ya mo ablo mo. Ah, OK. Mtu kamboa.
Seigneur, j'ai rien pour comment. Bébé. Chérie. Non, Diego. Seigneur. Chérie. Tembele bomo. Nengati no luta. Wana okoma papa. Papa. Fina okoma mama bomo mema mwana. No zambela bomo zambela mola kasoni. Zambalole. Asala kanangonga. La tango na ye. Chérie. Monsieur bébé na moi. Eric. Mutali boso na obenga Eric. Ah, ne fais pas ça, s'il te plaît. Chérie, mutali boso na obenga Eric. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Bébé, tu bien on au pasteur. Pasteur est à Sambeli à couvrir moi le fond makila na Yesu. Mais mutali boso na obenga Eric. Que va bomba zemi. OK. Tu ko bomba na biso petit kumba 4 mois 5 mois papa kaye kaka. A blessé yo mingi. Non. A fingi yo mingi. Lelo fayeba ke mwasi afingaka mwasi alobaki balukele mwasi mosusu nzokanda botaka na ye. Bébé, c'est tout à fait normal. On est bakofinga na yo bananga bando monango normal azande kona yo na ebeka qu'un jour zambo pesa biso bana parce que docteur déjà pesa biso tous un problème monté. Na ebeka que zambo pesa biso bana. Ou bien le défi non même après non. Ah! Laisse tout bien non pasteur, so bien ba moko. Laisse mon chéri. Oh Seigneur, je... Allô? Ah, bonjour. Vous allez bien? Ah, on appelle ça bien, mais... Pourquoi on a un naye pa na yo ndako oyo mwana aza te eloko moko te ya malongo eza wana na yo sani esto mema mwana wana mwana na tobosala wana tokobandaka te likamoko ya muyela biso eyaka mbango problème oyo tosolano likambo oyo tosolano wana ya siko tosolano mpona ndimi osala obi likambo oyo oyebisaki ngai aza prêt ya kosala yango. Voilà. Moi, je crois que tu as repris la raison, jusqu'aux raisons. Ça va. Premier acte, merci. Ah, donne-moi 30 minutes, je serai déjà là. Ok. Vraiment, je retrouve mon petit frère. Bon, désolé. Ok, dans 30 minutes. Chérie. Non, mon cœur, je ne sais pas. Mais Eric et Sanine. Mon soeur Benanga Mbangwa. Tona yaki na biso ke noko azobela ezali kama noko te. Donc na boya kaka ke na blessé oza mwasi nanga. Po yo capacité et comme ateke bazo boya ngato ba loba po Eric problème na ye. Ezaki nazo mwasi mususu na bota na ye yo na benga na yo. C'est vrai ça. Yamo na yebisi bien likambo to solanga na yo na ndimi sko na salango aya yo ke la soine a. Donc papa Eric abinga ki jour no kosenonga abien po boyanga. Bon, ezaki chérie. Façon moi au salo passé. Il fallait me dire non ngene o capacité parce que na yebika na zana confiance na yo ko boyanga te. Merci. À cause de moi. Je vous rappelle, papa. Maman, je vous rappelle, tu prends tes histoires, tu pars. Hein? Mon cœur à lobby. Déjà, j'ai fait commande au village. Nous avons moi si on ça est bana. Moi, je vais prolonger succession. Maman, stand up. Non, maman. Na fanda pona nini? Maman, nega na longwe pa nanga. Na ye awawa. Yo mwana za. Maman, lève-toi, prends ton lit et sors. Na bito so ya kepa na nini? Hein maman, ozo botate. Ozo te faire pe famille te. Hein? On vous donne des konangai. Des konangai à comprendre que yo te. Maman, lève-toi, tu quittes.
Maman, lève-toi, tu pars. Hein? Nini. Les qui n'ont rien d'ingé, ils sont sautés. Au bord de prends des histoires, tu pars. Hein? Mon cœur. Petit frère. Gloire à Dieu, Obimine en voûtement, il y a moi sur eux. Mon cher, pas des histoires, pas des histoires habillement. C'est quoi? Ah, ok, né. Banana. Ok, né. Banana. Ah, yo. Encore envoûté, yo. C'est quoi? Oh. Oui, envoûté, yo, kala. Mon cœur. Oni. Mais tu commences à blaguer avec moi. Hein? Hein? Bon, là on a baigné lui awa, na benga go pa kende. Oui, mfa kende. Yango na ezaki posa na yo. Na posa na opelo kwa nzamba zaneka bien. Biso moko to kani yango te. To zeli yango pete. Pour information na yo. Moi c'est na zemi. Donc, tu es sérieux dans ce que tu me dis, tout en général, apaiser ma tension. Eza solo papa, tokosi po tozwani. Nzamba sala eloko nyonso na ta na ye. Momoni na moment oyo longo kobimisanga na kati ya ndako nanga, nde moment nde nzamba ye kosala. Ndeka bibelo bana biso bébé, mutu moko tapi kokabola o nzamba sangisi. C'est que vous comprenez vous comprenez dès le début. C'est une façon de vous fortifier. Ceux qui n'ont pas pensé les colotes, est-ce que vous n'avez pas sang? D'autre part aussi, j'ai contribué. Et je vois aussi que quand cet enfant va grandir, normalement, il aura mon nom. Parce que j'ai vraiment motivé. Mon cœur, tu connais comment j'ai motivé pour cette histoire? Tu connais, non? Tu connais, non, mon cœur? Tu connais? Hein? Bon. Maman, soyez à l'aise. Je connais mon cœur bien. Il va prendre soin de toi ainsi que de l'enfant. Vraiment, je me réjouis parce que Bobé n'en a pas Koloto. Donc, l'oncle paternel. Bon, chérie. Bon, attends. Parce que ça, c'est une nouvelle, une belle nouvelle comme ça. Je ne peux pas laisser comme ça. Maman, tu t'achètes un sucré, hein? Non, achète-toi un sucré. Je suis heureux. Hein? Je suis heureux. Merci beaucoup. Merci. Mon cœur fait me dire au téléphone. Offre. Vraiment. Nzamba pesi biso action de grâce. Wana toke nango dimanche na église pas pasteur mais lelo. Ngani na osala offre. Dozobima. Okende. Hein? Kota mayo wana, kota mayo. Non, le premier. Tout premier tour, il y a table. Premier tour, il y a table, c'est moi qui offre. Deuxième tour, si c'est toi qui vas offrir. Ne t'en fais pas. Je suis déjà papa Kouloutou. Je suis déjà papa Kouloutou. D'ailleurs, je me prononce. Bananga na ye to banda na kifiançailles to balani na mtena pesa e cadeau wana pona nga eza cadeau mo eza spécial na me place moko on a ko dépasser mbongo lokwa na mna salade. Merci beaucoup. N'habitez ma mozo bananga est-ce que c'est vraiment vrai? Choko. Azoka temps ya oya ana ibisa makambo na vanika na kosa. Ya Choko. To vani ngane na chambre. To vani presque journée mobile. Ouais. Téléphone est sonné. Nga on mutu na laksa que ta téléphone est sonné. Azupi ayambi. Allô chérie. Abalo sola pe ati asisi kosolola. Na tune boy chérie ngo nani o noko na bango. Na tune noko na minoko mone chérie o koko mone soki noko chérie ben mais babe rega chérie. Bon noko abengi yo ozananga. Bien sûr na tuna bima na famille na yo. Bon Choko akomi agité ya kosakana te. C'est un mobali. Lekenanga noka benga.
Choko, na maloba esili ngai. Mon frère. Sko tanto wana na leki na ba kumoko ya bolingo. Mon cher. En tout cas, il on a eu ça ezaka faut pe sa vie na mobimba na nzambe. Zomona. Parce que bablo musuto okuta nango parce que toza ko associer nzambe te na ba faire musuto ça. Zomona ngo. Mais nzamba osunga yo un jour okuta na mwasi malamu lokwa ongana zana. Mais kaka ye wana kaka. So na bingi na non, les